Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Salut naba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la kanona bambote partout place bozwami la kanona bino yeyo mwana muluba botama muluba oka sentiment mwana muluba tikalo za jamais complexé mwana muluba jamais tikalo robanga mutu parce que soda makasi quoi na profité na pesa mbote na le big boss papa Sibu Mutombo depuis Allemagne bote na yo pourquoi pas na mon vieux Georges Djunga o tetela ke mafumbe ba mbote na vraiment ebelebele siko zwami JP Suisse na ville ya Arène ba mbote na yo pourquoi pas na Fiston Lubaki depuis France ba mbote na yo ebelebele Rita Chaud chocolat d'Afrique ma copine privée na France wana ba mbote na vraiment ebelebele. Toujours émission, vous avez droit de savoir. Bozala kaka na droit ya koyeba normalement faut topé sarabino kaka ba news ne to mesana opé sabino ba masolo ka ne to mesana opé sabino awa na chaîne biso Congo Check Check TV bo continuer ka toujours ko s'abonner et belé et ko sala bien. Liso na biso ya lelo ezali ya pasi pe mawa. Kota la lelo ba maman na biso ba maman veuve. Tanto bi ba maman veuve, maman o akufela mobali. Tango kufeli mobile yo moni que non na tikali na on a âge moko boye il faut na bala oko bala rotala peke na koki ko bala otali na nu bano ozana bango na ndako baza déjà mikolo bakoki ko tika yo baza déjà bakomi dia ba responsable mutu na mutu ake na ndako na mais okufeli mobile ozana na bana o baza na ba mineur ozana na bana o pena nanu basana d'abord na posa nanu ya affection ya mama liso na biso eza boye bandeko balandi eza na mama na biso moko en tout cas azana inanu mobali na ye aruti ko kufa atiki biso mwana ye liboso azana 12 ans yami bale o alandi azana 9 ans yami satu azana 5 ans bandeko balandi ba âge ya bana wana bazana nous pas même ba majeur ya liboso azana okutu te nana akomi ata majeur te papa ko kufa kufi une année après maman ye ko présenter bana na ye mobali o ya zui mobali angazwa bon tango zui mobali peut-être papa na biso wana za na 5 ans quelque maman zo ya na mobali o aza vraiment mwana muke aza na 20 quelque to ba pena bébé buchu na yeko lelo ba maman nyoso ba comme na ba système ba bébé buchu to comprendre phénomène o tango kufeli mobali na luka msu papa mo boepe aza ta na bana na ye déjà si ba kola papa wana pe akufela mwasi wana borosala mwa couple moko boye ya bien pose moyen ya koboko ba oyayo maman na biso wana ke ko luka mobali ya jeune garçon wana bandeko balandi tolo ba tant tolo bi bébé buchu to ba yonde mutoko banda ko s'occuper na ye na nyonso po ya sala raté ozole saye du promo 30 ozole saye o elamba boye o basket mo boye bimi to ba yonde kakako to ba yenda komi mwasi yo okomi mobali bandeko balandi eye kokoma muto abetelinga lisolo o eza tata mwasi ya bana wana semeki ya mama na biso wana mama na biso en tout cas azo a négliger bana et comme ko bana babanda ko kende classe bana ba ok sous classe te parce que bazo benga na bango mona vraiment et leur malonga lisusu ezate mama mi pesi kaka trop na mobali na ye wana ya mwana mukie bande ko balandi na mobali ya mwana mukie to baba na eko basa suna valeur te bébé buchu na ye wana nde a remplacer affection azui affection ya bana na ye ya mobali o auta ko kufa atakuto balobi ke soko kufeli mobali ava l'âge faut mobali mususu polongo la souci wana mbangu en tout cas kolongo la souci ngonde na mobali ya mwana mukie bande ko balandi ba mama na biso ya lelo ya Kinshasa bazokisa biso soni makasi na ndenge ya mukie te ozoke kolinga peut-être mobali moko boye o azana
po de nga na mona mama moko alingi mobali moko asa âge moko na mwana na ye. Bon, quelque part balobaka l'amour n'a pas d'âge, mais en tout cas neti na ba mama boye. Bon, na ba papa kuteza moi tolongo la bango vraiment po ya papa ko linga ni mwasi ya mwana mukie oyo ko ba osala ngo problème akasite. Mais yo mama olingi mobali ya mwana mukie okoka ozota mwana nzela batu nyonso ba olakso misapi batu nyonso ba obelela yo. Mais darling ako tambola na papa na yende nga sabwe ata mutu ma ota oloba na ye to ba trouver ça normal. Maintenant que yo mama pe mama nini okomi ko négliger bana na yo bande ko balandi mobali wana kwesi ordre abi en tout cas bano ba respecter ngate il faut ba bimana ndaku oyo mama zui bana ke ko sundole pande kwa mobali azoko sande kwa mobali na za voyage moko boye fona sala ofana non na bana ndeko na yo tantine pe littéralement za tantine moi za occupation na belé bande ko balanza kipe na pe ba trouver nango za normal ba vandaka une semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines oh 1 mois plein ko mama zo rozwa bana te tantine abite nga fona yeba akende bo akero kuta mama na bébé buchu na ye mama zo banga il faut na sala vie na ngai ndeko la bino de sa kufi vi na e suki wana ye lokola kufi nga na rovanda te est-ce que vi na mo na rovanda aka pona lela ndeko na bino so ezaki nga na kufi est-ce que ndeko na bino alinga vanda ka lela nga alinga ki abala te bandeko balandi tala degré nanu ba mama na biso lelo bazo koma ba mama kala bazaki na kala pena nga na sina mona mama moko akufeli pena mobali na eko mama na ti lelo avandi aobokoli bana na bana nde bakoli bwe ko bala eza liso aboyi na eko bala eza normal kotala bwe ba jora ba mama bwe na benga ki ozali na bolingo ya mobali kako tiaki yango awa na ba lèvre tant kaka monika bwe pou obwaki mbala moko. Parce que na mutema normalement olinga kozwa temps otali na nubana na yo wana ka ndebiso viemba ya kufa be personnel lelo kapinga ye na mbali mo boye aye ko présenter biso ndenini ona lingna bala ndenge na kolanda mobali yango pena mbangu pena na mabanga pena nansi ondima te pona nini. Normalement moi so za na bolingwa mobali na ye tant mobali na ye akufi na se pena liloba mo mama na biso loba jour bazo kitsa papa la biso na mabela bi oya nga nyoso vi ndenge to kabwani bo esili to ba mobali kaka moko nga na zaki na ye yo o ne to kabwani bo esili posa nyoso ya mokili ya mobali na kozalaka na ngoli sute na vie au moins on senti mutazo loba maloba oyo pena nenga memaki mobali na ye na mutema mais papa na biso za na ba mabebela ndo sa mama biso o za pena ke moi sa ko ko dégoûter yo pena boyi yo vina o mobimba mais mama biso lobaki ndenge okei bo esili nga na clôturer to bana vie na nga na kosa o na linga soki mobali moko bote mais lelo eza na ba mama msute maka mso ezaka pe que msu peut-être bana ba vandi sio balobi ke non maman to moni papa nenga kufi ba kufi avant nzana makasi mais to kosepela o linga mobali msusu o bala mobali msusu biso mo to permettre yo wana en tout cas maman so ozu bana moko ya bon ba sali olika mo ozana 1000 raisons ozana yo na 1000 raisons na yo ya kosala yango ata mokile kolobo otaka ke bana na yo moko wana pe banoza te biso mo nem to permettre maman na biso abala mais non que ya maman na biso eloko asali moi na el boso na 12 ans on dit mo bébé ça venir ya mwana na yo wana likolo ya mwana mobali moko boyo yo lokoti pe apesi ordre lobi bano bazo respecter te faut ba bima ozi bano ke ko sundola na famille ya mobali tala degré. Toi non na ngambu no bino no ba jeune garçon ataku to bolingo eza nango na agité bolingo tanga nango tende bolingo eza nango na kibobolole nango eza nango mabete kolinga mama mukolo eza nango mabete yo tango lingi mama batu mama na za na bana na ye soko za mobali malamu olingi mama na bolingo solo soko yo ko kiko kabola mama wana na bana na ye o kabola bango te. Il faut lingi mama bana na faut linga pe na bana wana yo za papa e robana neni ya bano discuter na bana yo papa bano pesa remarque na ndaku ke bano baso respecter ngate yo za papa o mibengi ko za papa na za mbala mama bino
bako respecter ote soki yo zomitia na place na yo te po kuta na mwa roi nga Darlene na ko bimiso pena na ko salo mama na nko to bano ke no ka bongo tipo mo eto kiminda esa bongo bino ba jeune garçon bazo tika basi ya ba âge na bino ya ba niveau na bino bazo ko linga ba mama batu mingi peso za la nini na pesi tendresse dibinga raison mingi bazo ke na pe ba mama chibola wana aki otaneti mama veve o ndenga za boye mbali na tikela mbongo to ba fona kota kana nzela na ye ba jeune garçon ba comment ça elokwa e ngona envoûter mama batu mama mkolo mama na mona azala mama mo ba respecta kaye momoni mama akomi ko sa ba bêtise mo bozanga mutuna makolo to be ça normal te yo zo mona ka bongo bi bon ezanga bolingo tanga te za mama te eza kisi balesi ye bande ko balandi ba mbali bakomi mabe makasi tellement ba moni ke ba jeune fille déjà si ba timbela ba on ba sa ba âge na mo si ba timbela bango nitinga na lo ba banda lelo ti lobi mo bala jeune garçon na ko lingo te ngamo na za ba 20 quelque ba na linga mo bala 20 quelque 30 quelque ku na olinga te po mi bala ba jeune garçon baza mabe baza be escroc banda lelo ti lobi ba moni ba escroquer ba fille trop yango moni ba komo ke na ba mama tellement ba maman bozwa mayele ba maman poto ba maman kishasa fo bozwa mayele bazaka mibali na bino ba kolinga bino na bolingwa solo te mingi pe balinga na bolingwa solo mais ba mso pe balinga na bona bolingwa solo te balinga na bolingwa solo te ba sa l'escroquerie to ba business ngana mona tonton moko aobima na maman moko boy mais azana mwasi na ye vraiment alo ba ke a beta lisolo abi ngani na za boy pena na minute so na poso ko bala na ko bala mwasi na bonga na bala mama na kene wa mère na sa komi malili na ngana kene wa ngana oluka muto chauffenga po mona ba mama na bazaka bazoba okufeli mobile na oluka na soko zana 40 quelque luka ta papa moko boya ta 60 ans 70 ans o azane na nzoto makasi soko zana bezo ba longolo ba mampuya ozipe mutu na ko longolo ba mampuya non ko longa mampuya ba jeune garçon ako boma yo pamba ba jeune garçon bazo mela ba kisa bokoko ebele o mona mama déjà so koli ba komi ko force nzoto bazo nyoko lo nzoto o ka mama lelo komi maladi lobi maladi pona nini bino ba jeune garçon fo boluka basi ya ba âge na bino soko moni ke oye po onyoko la vie ya mama batu o tia vie ya mama batu na des autres kolinga mama batu te pe mama oyo vraiment mama oyo azana mutu oko bana ndenge nini olinga mobali ya mwana mukie pe mobali ya mwana mukie ayebisa oke bengana bana na ona ndaku il faut ça la liboma po ça le loko moya bongo bo eskize ngana ndenge na lobi liboma wana po zo pesa vraiment kanda makasi soni makasi vraiment kota le comportement ma maman biso ndenge ekomi okomi mama moko boy alo bake na olandela tele ya mobali na ngai mama mukolo mwana mama mukolo lati kola na single pour la nini alingi mobile jeune garçon zo linga ke mama soki déjà longue colle déjà c'est sali ba ride ata la ti kolana senglo zaka mamu kolo ko changer te o changer te mama zo tika liputa na ye o ba liputa moi si mama oyo déjà sa boti bana soko le bela ta pantalon c'est qu'il faut pantalon pena que ne la maman wa mulaye bombi yo bien. Mais maman biso lelo pantalon na bango ndenge bakomi ko latele lango eza kitoko te ozo tika ilatele no ya kibo mama po osana mobile ya jeune garçon vraiment Sonia ndenge oyo l'amour n'a pas d'âge pour na que bate belé ba koloba darling ozo condamner ba yo yebi ba réalité te o ko maka e mususu non sala ngona nenga bien okoyana na mobali wana na ndaku ndenge mama biso sepela kike alingi mwa bébé buchu na ye wana lobake bana na osi ba koli bazaza na bandaku na bango mais yo ndaku moko na bana wana oye na mobali chambre mobali na obo bandako la na mobali na yango kokotsa mobali mususu vraiment tous les Africains. Pourquoi tous qui ma culture na biso bozolo bino botala na ba série te botala ka ba série te
boya condamner nga bo condamner nga na nini bango baza mindele hein biso toza ba africains nous sommes de Bantou to se compara na bango te to ki maka culture na biso te il faut to vanda ka toujours na culture na biso to ki mango ndenge nini leo ba mama biso komi mama mo bako magobenga mama moko boye o mona pe mususu ndinde na kuta na deja na chibangu awa bande ko balanda kuta na mama moko ya mukolo mwana mukie garçon na ko zatana ba 20 quelque si je me trompe pas azo beta mama wana ko talaka ka circulation bana poto ba uta ka poto pena ba yebi na chibangu wana kota le terminal wana ba wana le terminal wana bana poto ba ya ka staff na bandal ba yebi yango mwana mobile azo beta maman ndira azo beta penako mama azo lela azo senge mobile na nga pardon mobile na yo olongoli vraiment ko kibo mama na yo mama zana bongo neti mama ona pena mituna ngabi mwana oya mobile azo ya akutine ba beti bazo chodine yo na ba makolo bazo nyata yo pe mama azo ki mateko ti suka pe to telemi boye balouer taxi bazo kende mobile azo tindika ni kota kuna woto kende vraiment pourquoi soni boye basi se compara kana mibalite pour lelo ekomi ke bino bomona ba papa mikolo bazo bimana ba ujana te mobile aza mobile ana soni te moi mobile ko longola bilamba au tambola neboye o mona pe ça na problème te mais yo mona moi si longola ka bilamba bima taka awo ko matana veni timasi awa na bandal awa obi combien de personnes combien de mitu ko salsa mama na embouteillage batu nyoso baro banda ko tala yo mais moi mbali ya liboma to mona batama boma ya mobali pe alongone bilamba otambwa nini o mo pe batu ba oleka na bango ba trouver na bango ça normal mais yo moi cité en tout cas ba maman na biso bande ko balandi soko za na maman moko vraiment aza akoleli na lika moko ya bongo za maman bino aza mukolo alingi neti mobali ya bébé buchu en tout cas boluka moyen bokata relation wana bana mibali o bazotambola mabe bazomela bakisa bokoko tango azobima na mama okoma tana niveau ya roboma mama loko ba mama basi bakoli sentiment nzoto bango ba se contrôler te ya romona po sepelisa mama matisa vraiment akoki ko boma mama en tout cas so boza mama bino mbongo pe na bandeko boza ba mibali boza la bana basi soko za mwana mobali telemela ngo pe na ndenga mukiete soko za mwana mwasi la autorité mwana ki mobali kwesela pe na mama bino boko matati na l'état so pe bo mona ngo za anormal boke na tana ba église po za normal te vraiment to koma wapi soni ya ndenge o ba mama na biso leo bazo koma ko sambwisa biso ni ya nini yo mama mukolo msu ba miso bazana na poto mona mama mukolo ozo benga mbali ya msusu ya journaliste ya mwana mukie ozo benga epe ozo lakse mutakala no na appel vidéo alors comme akomi ko nyokola yo akomi ko malmené on eza soko tinenga bote na ko sambwisa yo alors o banelo bona zana bana ngoza bana te yo ebaki ozana bana okoma na mutakala na appel vidéo ndenge nini vraiment ba maman na biso pe ya poto na nyati mingi na ya Afrique bino pe ba maman na biso poto bozo sambwisa biso neti mususu banda ofana na mobali awa na bandal awa na hotel soni mobali ye na mwasi ya mwana mukie ye akeko ko dedouanier biloko na boma mobali wana chambre na ye moko afuta ki alalaka mobali wana ye na mujana na ye ko kotisa wana ye pe mama na ye azo sango makelela so na mwana wana tala degré ya soni moi sapoto moi sapoto mbongo na yo moko me yo kiso soni hotel ofuti na mbongo no me ba yo la so ujana na même betu wana tala degré en tout cas soko za mama kotala te peut-être oh le bapé darling yo po samba défaut belé non landa o nenga na oloba yo kaka o ko don o nzamba pesi kati na ngai ya ko bimisa ba mabeni on sezo koma eza problème te naza mutu naza sainteté soki okutani ne loko moko ya bongo kufela mobali mama ozana 40 quelque ozana 50 quelque luka mobala niveau na yo
Soko kufela papa kufa na 50 quelque luka mbala 60 ans. Biso ba jeune fille kutu tozo boya bango mibali yango ya bana mikie ba jeune garçon wana tozo boya bango pourquoi? Mingi baloba ok lelo bana basaki chosa balingi suni mibali ya ba age na bango te po bana basaki chosa balingi mbongo ezaka mbongo te. Et ça par rapport à Nini. D'abord, on a besoin impoli, baby, qu'on respecte. Bah, si t'es pas en là, on a l'ingambala respecter ngai. Mais bah, la jeune garçon, bah, très impoli. À quoi qu'on finit, on a baba, bah, télémi. Mais ça, on a papa, on a respecté. Toko kozala, to soigner, bah, tu boyo kate. Mais mon bah, la jeune garçon, t'as l'inga ton, solo, bah, ça, et le spectacle, bah, tu baya. Soko bino ba mama biso ba jeune fille tozo boya ngo tozo kimango bino ba mama boko yana ba jeune garçon bo sepela mo ya nini ya nini musala malonga pe basala raté ezate so la nebie ba jeune garçon ba zakaka pembe ba linga mamba olata nini azana eloko ya kosala te na vie na ye yekutu ba mama na ba linga bino zaka pona ni bazwaka ba mbongo na bino azana mwasi na ye moko boye akenda akopesa kuna eloko malonga basala rezara te. So que maman micha na place qui bo mama. Surtout que ndeti maman na biso bengani ba na nda kulikula mbala jeune garçon en tout cas eza pas si makasi. Merci beaucoup tokomi nasuka ya analyse na biso ya lelo tenga to sana phénomène oyo ya ba mama na ba bébé buchu na bango ndenge ezopesa soni. Bo continuer ka rolinga ba bébé buchu na bino ba ko bomisa bino na ba tension. Ba ko bomisa bino na ba tension. Merci beaucoup. Merci encore na metiti mo za na sima caméra to monani na biso hein to kutana numéro zoya check. Une surprise agréable na MP Domi. Fête maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cité. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te kobenga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na ekokoma malamu okozala vraiment de cité. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na babakage na bino bokozala de cité. Maboko na biso kofongoma tozo yamba bino boyi mala mouvement na katia agence MP Domi fête maritime. Tozo zela bino bon pour ça bokozala de cité. Check. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Il a yessé na Congo Tek Tek Mama, Yasiba Mutombo.